Alors, bonsoir ma sœur. Bonsoir. Ok. Alors, juste pour nous rebanda, est-ce que Zali yo wana vraiment tout moni na vidéo na pasteur mukuna na voiture? Ngaoyo, bomoni ngaoyo, bomoni makolo na ngande esa tala verni na chai verni ya bushambwana. Ngaoyo. Ok. Là présentement nde to solano boza wapi? Azana kini. Ok. Vidéo wana yo na pasteur mukuna ezalaki wapi tango action ne salamaki na Kinshasa ou bien na Lubumbashi? Na Kinshasa na Lubumbashi pe azana kini. Ok. Alors so koki kobetela biso lisolo audio oyo totaki koyoka bato batindelaki nga ba audio wana eske eza voix na yo? Audio batindi eza voix na nga te. Wana eza voix na nga te. Yoka voix na nga na audio wana yoko mo mélanger eza voix na bato mosusu bazosala ba audio na bango mais eza bango te. Voix na nga yango. Ok. Alors siko betela biso kasi lisolo lokola tozwi yo moko betela biso lisolo ebandaki nde nini ose retrouver na pasteur mukuna na kati ya voiture bozosangisa nzoto? Nayebi bino na je me suis fanché ni de blèche TV. Ni de blèche makasa TV. Mo suis fanché. Moni mwana lala yawa mwana moko aza awa mwana moko yo ya mwasi alali yawa. Ok, wana bana na yo? Naza mwasi ya serviteur ya mukuna. Donc soki mukuna aza te mobali na nga nde awa no remplacer place mukuna bando pesa prophétie. Aojo kufa na 2014 quand Chevinus Baby aza na sika. Tango akufi atiki lopango. Nga nazalaki te na voyage na kina Chine kesu met na tika kabilamba na nga na kesu met loko na kutita. Tango na ye nakuta na luka mikanda lopango parce que mbala nga zaki na lopango na bandala tiki lopango moko na bandala. Nake luka mikanda lopango zepa mukulu na kepa mukulu na puis pesa ka mikanda ya lopango ya papa mwana na nga parce que tout ça ni mariage balana na ye. Bato so ba bibi mukulu na ye bike ngane to balana. Na kena singa nini numero na kesinga buku na nga ya lupango. Tana ke muko na ebisinga avana personi ya lupango fana na bimana yo. Bimana nga yo ebitenga na za mwasi ya serviteur na yo. Okay bimana nga susunde depuis kana bando luka yo pona lingao na mona ki place ko linga to mutu na bando luka depuis kala ya mona bombeli mkanza lupango. Sikonde na monyo boye na sepeli no na bando sepeli no kutu ava kutu mbali ba kufana no sepeli depuis kala wana. Abi ona ebaki te position na tena ndako na ngai na ngana longola ye ko ngai ona susu na ndako wana. Me mwasi ngana ebisi ebike babalanga na ebike babalo na kuzongisa mbongo alibala na kusumbira lopango na kutinda bande komunyo na poto na kusumbira na mutu. Bozoyoka? Oui, très bien, bato bazoyoka. Kusumbira na mutu. Na bi okay, ndemo lo bibongo parce que ba fille be peut-être ba fille be c'est la fille muko na ko kuna lala na biso ko sa biso kama kamune azalu kuta mutu azalu kuta mo kama be kuta passer muko kuta ko so peza bo so fani bo zo tala na zo ko so peza mutu zo ko so peza ko sa kuta na voilà no. Oui, continuez là. Allô? Allô? Oui, tolanda yo. Encore une autre. Kita nasi. Bamoko na ebisi yo lingo bimana nga oyo na bimana o metoki bimana na kacha mutuka. Nazana video moko o elongi na nga moko eza penza o elongi na nga eza na kati na ko bisa o mero bisa ko to bisa na justice. Ok. Oto mena na kacha bio tete ko bimana na kacha mutuka. Amemanga soki na nini na kinga nini wana siki kotini kota frère pour kota memanga na mutuka ni wana tukina na chauffeur na ye. Chauffeur na ye kiti papa na ebiso cher na nga mutu ana somela amela bakisi moko ya mabe mutu apesa alala na nga panda 1 heure du temps mutu azokwaka te 1 heure du temps mama sœur na kufa mipende nyonso chauffe ngai 1 heure du temps kaka kosi bapemaka te donc amelaka bakisi moko ya makasi wana
ekomi mukuna etosisi makambo tozonga na yo tokende ona zamba onazwa mokanda lopango na biloko olakinga okende oyo alobi osana na mikanda lopango nsima na kopesa lobi nakende apesi nga mikanda lopango apesi nga pape ya programme ya église mama tosala na papier okende nango ndako nsima kende na nga oyo osima ozwa original akende na ndako boye natanga boye eza programme ya église nabingi mpene yolingo osala nango ozopesa nga programme ya église mpo nasala nango nini oyo nabosanaki natiaki enveloppe kote mopanzi yelanga bafoto ya passeport ya bandeko no nyonso mpene kesisa bango bapasseport ya bango fo bavoyage bakende nga nazwi bandeko na nga nyonso nakangisi bango bafoto passeport dedededede natindeli mokuna nakepesa mokuna mokuna apesa mikanda lopango mokuna apesi nga programme ya semaine apesi nga enveloppe anake na ndako nafongola enveloppe boye eza nini ya semaine yo ozosakana na apesi mikanda lopango te oza na place ya kotyanga te oza na place ya kotyana oza na place ya kotyanga te malamu bonga batalibala ozongisa mbonga batalibala ozongisa te naza na eloko ta kopesa babengisa na kati ya famille mokuna opesa famille babengisa famille na nga mobimba bazala babengisi ye mokuna apesa mbongo mama omoni aza mwasi na ngai nayaki na ndenge bien nayaki na ndenge ya lokuta te nayaki na ndenge ya fenêtre te naye na ndenge bien nakozongisa mbongo ya libala na kobala ye nakotie na kati ya ndako babi mo oza na mwasi na kati ya ndako yo mpo oza évêque oyebi ke mwasi aza mwasi ya servir ya servante soki sinani na yo yo okebima na ye mama bonimisa ngai eloko ekomaki nayebaki te boye na boye babi tozozela mbongo batalibala na biloko olaki mwana so olaki te okomona mokuna alobi aye nakosala naso mokuna azwi mokuna asala babengi mokuna telefone mokuna ayambaka so telefone te nakefuna ye pa procureur oyo ya nini ekotini nakotanga kombo na ye te esala bien te nakende ofuna ye pa procureur abengi ye abi mokuna mwana makambo azoloba eza solo mokuna azwi mikanda lopango atike pa mikanda lopango tile eza pa procureur wana abengi ye paster oyo ya mangembo paster ya mangembo ayabondeli ye ofue na boye opesi biso image wana esala bien te boye na boye ngape nazwi telefone atikeli bango na donc image tia nabombaki na telefone mosusu na kati ya ndako nayebi bato oyo bakoyo balukelanga se nabombi image bazwi telefone nanga babambi na se mokuna na ordinateur bamemaki mokuna bambi na se oyo ilfo image wana emonana te basombi telefone bamemi telefone mokuna bambi telefone na se oyo biloko wana ife emonana te tozongi na ndako nakoma openga mokuna na telefone mokuna wapi lopango olakenga wapi nini mutu kosombelaki nga oyo bapasseport bandeko nanga nakosala lisusu eloko te okende kofuna nga makambo esisi baimage basi baefase osala nga eloko te bato bazoloba kabila ndenge atindi nga nasala makambo eza nango kabila te jean marie eza nango jean nga nayebaka nango kutu bato yango wana te nayebaka bango te naza kutu na contact nakozwa contact na bango mpona sola na bango naza na bango te nga moko nasali parceke moto wana asali nga mabe ifo afuta biloko nyonso alobike akosalelanga fo afuta tokende ti na justice epuis bavideo naza nango wana te bia mosuko nde na justice bakotia kamera na justice jisese bayebike naza mwasi esili servante na yo soki serviteur na yo okebima nanga epuis okosanga makambo moto okosalelanga eloko te epuis bazotinda image ye moko azoleka aza na courage papa naza courage moko kingo alekala te bazoloba te eza montage azana ye moko batindeli boyebisa beda efasa na telefone na ye boyebisa ye oyo natindelaka ye na whatsapp oyo nayebisa na kopublie mbongo atindaka $1000 epa maître na ye maître na ye opesa maître na azwa mbongo ale nayebisi maître yolia mbongo naza na kosamba mbongo na bino ya mabeti mokuna efo afutanga makambo alobi maître na aza mabene na bandala batoso bayebinga na liboso ya bandala batoso bayebinga batoso bayebinga tanti nazokosa bio nazoloba eza so nazokosa te image wana eza mokuna perso ye fo asala makambo singasalela nasili wana ok naza mituna ya kotuna yo mpona bato bacomprendre bien zela pardon ndeko nango ozobenga no na 6e émission te ozoderange ok alors ke motuna na ngai liboso eza video wana eza ya date nini botimolanaki na paster mokuna na voiture eza ya mwa nini à peu près eza déjà 2 mois et demi eza déjà 2 mois et demi ok oza na bana mobali no ntango akufaki atikaki yo na bana pardon mobali na yo ntango akufaki bobotaki na ye otikali na bana
makasi mosusu baza 8. Ok. Alors, si on peut confirmer, biso po eza na bato ebele bazowanga na bazolobaka eza montage bazwi mutu ya pasteur Mukuna basangisi na nzoto ya mutu mosusu. Confirmer est-ce que eza montage ou bien eza penza ya solo bosangisaki nzoto na ye? Nasangisi nzoto na ye azomela biloko moko ya makasi mama ya makasi 1 heure ditanga na eza montage te. Eza montage baloba te Kabila ke monter jamais nayebi Kabila te ona ni soki Jean-Marie ake ekusanga motuta kosinga motuta senga moko nayebiseki yo na kopublie yo moto na maître na ye ekosinga ele bolingisi place atiaki nga na hotel ata soki oke na hotel boketuna place moko natiaki nga na hotel afuta mpe mbonga bato hotel te ti lelo akofuta afutaka mbonga bato hotel te. Ok, soki Mukuna alobaki batia na hotel, mais pourquoi kasi bosalaki amour na voiture pour hôtel ezalaki déjà? Pourquoi pe yo ndimaki osala avant tant tobimi na mutu ayebisa asala makambo nyonso nalonga place nazalaki ofutela atianga na hotel place moko balovanda boye na boye wana tosangisa makambo ngana ye naza na image na ye siko na kongo azobangabanga kaka monisa moto akoma obangabanga nde okende ovanda na hotel wana vana nini nasombele lopango na yo vana na lokuna vana sombele mutuka kende ovanda na hotel wana tala kaka mikolo makambo ya confinement eza makasi Mukuna alingaka akende États-Unis akesala campagne na ye so campagne nga naye kesala États-Unis yango alingaka memanga tokende na ye tokesala ne campagne wana mitala moto aza na mwasi na ndako. Ok. Mais pourquoi ndimaki kosangisa na ye nzoto? Pourquoi oboyaki te? Elo ni penze epusaki yo? Naboyaki mama ntango naboyi nazomona bana bazosouffrir bana bazobwaka bana lopango ya papa ya bango nga mpe nalobi ye azosala bana basouffrir nga naza na choix te nabi kasi makambo nyonso obe osalelanga okosala naza mwana mwasi yo okomona bandeko no bazosouffrir yo motu wana mpeso aza dire moko moye te. Ok. Siko ntango bolandaki kosangisa nzoto nani afilmaki? Nani azwaki likanisi wana ya kofilme? Yo moko filmaki? Nga moko naza parce que awanganaka bafille ebele bayebisinga awanganaka bango ka bongo ayebisaka bango ebele asomela bango mapango asalela bango elo te fi moko boye azalaka mpe so bokei na bandala bokute mpe fi wana mpe abetenga solo mokuna alalaka chaque jour fi moko azalaka journaliste na atyai soki se chrétien azala liboso wana kaka fi wana si bokei mokutala mokuna alalaka chaque jour mokuna départ azozela lopango epa mokuna asomela lopango te. Ok. Caméra ngo ezalaki côté nini? Est-ce que Mukuna ayebaki ke yo ozofilme ye? Ayebaki? Te ayebaki te. Ayeba ndeso ayebaka linga ayeba te bopublie ti. Ok. Wana idée na nga moko. Pourquoi kasi mais image efundelaka ye okoki konage à peu près na baage nini ata okoloba no age normal te mais à peu près? Naza na 28 ans. Ok, 28 ans. 28 ans, mobile no akufi atiki yo bana 8. C'est ça, hein? 28 ans, mobile na nga azalaki na mwasi moko liboso babota na bana. Ok. Nga nde siko mwasi oyo nasala na mariage. Mais nga nde tobotika mwana moko. Ah, ok. Mais pourquoi ozwaki risque wana obima na ye sans préservatif? Mama alingaka yango kutu te. Nga kutu na seki yango tocha tala kaka naza moke makasi to so toche oyo na kokota ndenge ni kaka bongo. Bobimi na ye combien de fois? Est-ce que ezalaki kaka na oyo ya voiture wana obe bobimaka na ye? Na bureau na ye mama mbetu moko moke ezalaka na bureau sokoti na bureau ne chambre moko ezalaka wana ezalaka moni bambetu moko ezala na kati ya hôpital wana. Mbetu wana ezalaka wana. Ok, donc avant bobanda. Ok. azokosakosa kaka. Donc avant bobima na ye na voiture bobanda na kobima na ye avant na bureau na ye na mbetu. C'est ça? Na bureau na mbetu puis sima bureau tout temps tokeza mikana lopango eza kuna mpe pezwango tatoke kuna totoza otala kaka na sina telemi likolo namoni ka mopende no esepelisinga mwambi nalaki obomo na mopena otala kaka jour wana nalala kaka wana na mikolo na nga lotaloto kaka ata mwasi wana na ndako na asantire esude. Ok. Mwasi na ye ya ndako yebi ye mwasi ya papa Mukuna? Nayebi bien. Ok. Ya moto azobenga mwasi ya prostituée. Ah ouais? Donc moi, c'est maman passée à la salle à Kindumba? Ah,
mais yebisa biso po bato baokota doute bazokotela paster mukuna alors bimisala biso nyonso toyebi mwasi ya paster mukuna ya ndako aza ndumba mobali azobenga ye azolobake nalinga kutu position na koti na ndako na nga te yo moto alinga na koti so na ndako soki alebisi lelo ozobenge position azalaki protocole l'église olingi ye olobi mwasi ya liboso asali olingi nga soki olobi yo nga nde fala nazonga na ndako obalanga oyebisi ye bapara na nga ke obalanga yo soki ozobenge position elobi mpe obengaka prostitute ayebi nyonso oyo botya nyonso ayebi yango nazoloba ayebi yango nzambe ya likolo azotala tozoprie nzambe ya bando beta bato liboso akobete so awangani sikoyo ozobanga te nga moko foto nga moko na mifilme nga na esiko tomifilme esiko ye nga moko na mifilme na alali mpe na filme azosibasiba nga na filme ye naka eloko na moke wana na filme ye ok est-ce que ose retrouvaki mpe ndenge mwasi mpenza ase retrouva soki azolala na mobali na paster mokuna tika na ye ok non nanga sa réponse bino mo bandeko bocomprendre sikoyo pourquoi opublie bavideo wana bivideo misato oyo ezocircule wana opublie yango mpona nini soki ozomema ye na justice kasi parce que ye alobi akowangana yango nayebi bato bayebana tosala meme na jisima bato bakoloba o eza lokuta ya boyena boyanga na publie bato bomona elongi na ye parce nga nayebi soki avoku na memo na justice na kopiblie yo nde nayebiseki okosala nga eloko te na kowangana kobezanga mpe nga bimalamu otala sikoyo na justice okende omeme na justice mpona nini mpo bosangisi nzoto bino mibale ozalaki consciente ozo comprendre nazalaki consciente te parce que moto ayebisanga ke akosalelanga ceci cela oyo alobaki akosala yango na justice ok mais jusque là est ce que oza susu na contact ya paster mukuna contact n'est point depuis na katele contact depuis déjà 2 semaines à seul la famille na depuis na même pas pour écrire celui pour créer na dit c'est que oh attention mais na ko bien na yambo sur na téléphone so benga vi ko yamba pété ça peloti numéro na ko benga numéro na ko tindele bino ngo ko ba te so la kana na mo kutate numéro na yeza na biso ba sa ba appel na ko na enregistrer ba appel na ime na wanga na bosengi na ko enregistrer à part bavideo wana oyo opublie wana mwa preuve moko ezali oyo bobanda kosola naye avant bokóma na niveau ya kosangisa nzoto na whatsapp ou bien na messenger eboya azala na whatsapp azala na messenger whatsapp na ye fo tineleka eloko ye atikala kotinelo te fo tineleka mwa image mo besili ya otinelo te na kotrouvaka whatsapp na ye mpo na tinelela tiakaka image wana ekende kaka maître na ye kuta bano kosenga osala yango mpe wana maboko makasi fo sala yango ok donc eza mpona mbongo nde yango publie baimage ya paster mukuna toso tokoloba bongo eza mpona mbongo te mbongo ya bato ya libala ifa azongisa ocomprendre lopango alobaki aopesanga ifa apesanga mutuka alobaki akosungela ifa apesanga asenganga na komema ye partout asakani na bafille ebele bato wana bazokosa biso bazosambe bazotya maboko na bango likolo na biso bazokosa biso makambo ya lokuta ke bayebi nzambe aza na kutu nagi nzambe elimbisanga mais cette fois-ci na kosala papa asakani na bafille ebele nga akosakana nanga te mais est ce que oza na preuve moko te ya baaudio oyo bozosala mwa discussion na paster mukuna eloko moko kaka ezolakisa kaka ke bosolola na ye eza te apart bavideo oyo tomoni nayebi so naza na video ngai nde tozosiba na peza boneza na video nakotyango na justice lobi bakodia naza nango nimero nde tosolaka na biso na ye abenga yo so yebisi eke lelo nakekanisa o akobenga jour anga ata 50 fois akotindelo maître aye wana te maître atindi maître na 200 wana apesanga mpona bato hotel maître apesi bino mbongo akolia te tina bana na bandale na 21 baoza mbongo moi biso wana na bandale mbango ok mais maître kombo na ye nani kombo ya maître batanga kombo ya bato te nga nayebi mukuna nde na fundi nakotanga kombo na bango te ata kombo ya mboka te ataka apreno parce que ndenge ozoloba bato ebele bazondima na bango yo te mpo bokolakisa elongi ozolakisa kaka makolo
bandima te kasi lobi le bakomona na justice bandima to bandimi te namona nga ntango namoni bapublication ya bato nde nalobi siko batoko bato bati bato bamoni mpenza moto azotya mpenza soi mpenza bona motarane mpo akotisa na kati nanga bato bazomona te. Ok, kasi yango na bato bazolobaka eza montage. Alors moi kombo kaka ata prénom ya pamba oyo ya maître na ye prénom kaka kotanga kombo ya famille te. Nakotanga kombo ya maître na te mwantanga na kombo ya chef parce que maître esa admin te maître moto akekotela bilobi nde nakopanza bango na maître ya bango wana lobi nakopanza bango nyonso na justice. Ok, déjà ozwi baavocat mpo dossier ya Eliane mpe tomonaki amemaki Moïse Mbiye na justice esuka kaka boye. Yo za prête ya komema Pasteur Mukuna na justice. Connexion na ye Kimi Bozela. Makambo wana omona. Pardon. Bomonde ekomi connexion connexion na ye côté kuna yango. Ekomi reconnexion. Azoni. Ok, c'est là juste bon sa caméra bien. Oui, c'est ça. Ya on a lobby est-ce que vous avez prête ya komema Pasteur Mukuna na justice pour tout monde qui makambo ya Eliane suka kaka bo. Eliane suka parce que makambo saka ngana komema ye ba fille nyonso abimana bango na kulakisa bango. Ok, ndenyo oyebi ba fille au père Pasteur Mukuna bimana bango. Ozaki na accès na téléphone na ye. Bon comprendre, hein, Bozela. Azui appel, bon monde est commis, hein, appel en attente.